d'abord tout le monde a bon moi dans maman là tout le monde laisse comme maman ka kari tout est comme maman ya tout est kaniti maman ya nani tout est le roi maman ya Daniela Makoto tout est maman ya Dani Chimanga tout est maman ya Nicolas ou Dani tout est maman ya maman abiso Mabia Star maman abiso Mabia Star voilà parce que toi tu es beau tout le monde il carré mon frère moi t'es déjà ça m'a bien déjà il y a ma belle confirme déjà maman parce que même la biso que ça va créer une solution des films de moi ça il y a c'est parce que maintenant ça il y a guerre mais il y a c'est wana ça papa akritikaka oh boya la mise non ngai susu ngala na ngo je suis là pour na promouvoir toujours musique na biso et que de liboso musique na biso et son mondenge lelo zalaki omona ba musique ya papa na biso ba lwa makelo ba musique ya papa na biso ba rochero ba papa na biso ba madilu ba kenda ozati pena ke zayi pour kamo bo RDC ba bande ko banga mais lelo so tali pena bo ba ifale ba mo tela biso pe baya ba Camerounais ba sene de musique pena tamboli mais ba baye ba pena so ba moni Congo ba moni ba vie rochero wana ba moni tala et biso omona mutu ti lelo c'est mo tabeta en concert na elle afu la Bible parce que nzamba lobige allez lire kasi koloba na kati allez lire maman na papa na nzamba si yebi na tango adi mama papa na Bible papa langu mwana yaki lea bo papa ko ngwa sekaki papa et Daniel Beyaka yo ko papa langu ni version na voilà papa langu tsheli yakala ngala seki mais yo oublié moni no papa c'est papa la tisati papa mais yo moni no papa mutakala ngabi na molo mais yo c'est ce qu'on dit ni papa mais ngas ko na seki est-ce que na fini papa mais papa sali mais à modire yo parce que yo osekaki va le faire go là il était qui fait bête ça gagne les vient na ngakutu parce que biso to bana oni vient na Félix Oaze quoi il faut bête mais à bête mais leki na bango mwana na bango ba accordé plus de 37 visas mon frère faut na jamais serment parce que au moins na zana serment wa soit bête puis ça la bien parce que to ba ni like ba conserver espoir na biso et tikala ka pas maïso Fabregas alors lelo o Fabregas azui visa na moneti ba visa petit na nga filo on a dansé na lo moka ki na pas ya et pas Robinho a songi c'est pas Fabregas azui visa na moni shomi taka shomi de baba na mi shomi de la likola ba na mi kala aso fa na dole papa yo to lobi poto ta duba ya pamba shomi ki na des actualités ma chaîne de qualité na koleka nanga na chaîne de Sa-TV na koleka nanga na chaîne de Sa-TV la chaîne ma TV. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Voilà, le plaisir est pour moi de vous retrouver encore très nombreux dans votre chaîne Mabia Star Télévision et surtout dans votre émission Koangola lelo daniti mangaza na sengo lisusu ya koyambela bino balubi l'attaquant valable balubi na yende kubeta lisusu masolo oyo boyebi déjà ko René lisusu na minute na kati ya ba chaîne na biso ya ba Ikawa. Ça déjà merci na maman Mabia Star Airstyle maman Kolo Eloko Nakati à Londres et l'argent obéit par sa présence. C'est qui? C'est Christopher Songo, il y a Christopher, il y a Dali Lenda, je te salue, Damida Toko,
Daminda Toko Actompire Nakata Parouana, je te salue aussi. Donc pour la Mazambi Raya Kitendi na Ebika Bino Nyonso Buzara toujours côté Nakati ya chaîne na Bino Mapia Star. Avant na côté s'inviter na live na plateau tout mais comme sur la soloane pour sur la ba point belé to peta solo ya Fabrigas o wapi auti lisusu kozwa ba visa lié na ba musicien na ye déjà pour na concert na ye o ezali na kati ya Lyon wana donc Fabrigas aze lombe alondi moi etumba yango et to peta lisusu lisolo ya makambo oyo Yvette asali lisusu pa ya mamaka ya Karine Mokonzi parce que pa ya Nicolas nde to kozwa moi ba moi ba makambo ya bien pa na ende to yeba nini to solo là quant à moi Dani Timanga na pesi bino lisusu ba meilleur V na bino nyonso déjà o bo mesana ekotala biso na kati ya chaîne Mapia Star ba meilleur V na batu nyonso o bo na biso na lela bino trop na lela bino fort meilleur V surtout à toi Dadi papa pasteur donc Angèle Loué moi na star aza star meilleur V de Susunayo avant nous na côté invité nanga na kusenga pub il y a sponsor na biso et puis on se retrouve juste après. Job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Voilà, merci fidèle internaute. On a sponsor ya pub na biso Yannick Assurance na kati ya Londres wana yende mo za ko sala makambo bali promo déjà na za kanisa kwa ya épée. Oui, bonjour mon frère Dani Tumanga, encore plaisir de la chaîne Biso, on a 5 abonnés, on a parce que nous sommes le monde de la nous avons le monde de Ayoka Atala, Ayeba Nini Nicolas Mokonza Solomba, on a pesi Bambo de Bassa de la chaîne, ça plus tard, on a pesi Bambo de Nabao Yangai parce que nous avons pourquoi pas aussi j'ai salé exemple à suivre pourquoi pas aussi Bambote Maman Béatrice Bazou Aye ici la Zali na Bossani Balobi Madame Oussoumbe j'aurais depuis quelque part pourquoi pas aussi Balobi maître le roi célèbre Christian Ngoma Mobali ya Maman Malou Bokomo maître le roi célèbre Christian Ngoma Mobali ya Maman Malou Bokomo na pesi bango pe Bambote ici baza ici en France pourquoi pas aussi il y a souhaiter ba joyeux anniversaire à Naomi Mayolo. Naomi Mayolo, joyeux anniversaire à toi. Merci aussi à Amélia Monama, à l'objet la tête qui porte une couronne et sa repos. Amélia Monama, Moté Belé, basé Belé, tout solo là. Voilà, merci beaucoup. Boyoki Nicolas Mokonzi naye na sepela mingi sana naye na kati ya Nicolas Mokonzi analyste journaliste international. Et voilà, vérité. Tolo ba vérité donc yo le rôle la vérité. Yo le rôle la vérité la carte émission Nicolas Mokonzi fa la vérité et à malgré émission la biso za ko Angola. Donc yo le rôle la vérité faut que na vérité comme na vérité na lobango et ça parmi babilo au suri tombé que comme ça m'a prison makala je vais assumer ça parce que na loba na kufa na vérité pour vérité comme penane ya ngai donc voilà Nicolas Mokonzi lelo oyo ba actualité des années ebele tout est comme on a fait la mission de quoi pour moi au pays na moi ali pourquoi parce que c'est sous gloire na bango na makambo ifali kupa ayekoze kukomisa ngo na kati ya Tchad babi na beta na stade na bango ya Tchad kuna mais il était quand même $2,000 papa na Kofi Olomide azalaki na Goma et avec le Rwanda Kofi Olomide da kwa Goma
komona eno makambo asalaki donc non moko otekisanga nzete komona artiste fali kuba abeti parce que oui aza artiste monene na mboka na biso namoni totika kokosa public ya mama mon frère nanga masa nanga Dani Tuma totika kokosa public fali obeta concert oui akobeta concert mais donc oba kabeti concert ya $2000 ndeko nanga tozala bato Michael Jackson to mettre Gims non aza artiste monene ya mboka na biso mais concert ya $2000 yango toye kosala bagene na bateva bato baolanda biso baza bana mike parce que artiste onga na yebi abeta concert ya près ba $1000 na Kenya ekozala faire ekola près do ba 1000 mais qui a 2000 qui musicien congolais moko et puis le Kazakhstan si on moni ba biloko ko so donc biso ba nikola moko to ya to loba ko makote aza contre artiste munene aza ba succès na ye aza na makamune beli mais papa moni na ndenge toza biso ba pays na biso neti ya ba Afrique on a $2000 déjà et à la pays moko boya Afrique $2000 c'est de hôtel l'Afrique pour na poto kutu ba tout matina la biso mo ba monga ngome bango kuna kutu ndenge biso peut-être $2000 ndeto mona ngolo kwani me bango kuna ekoza souffra ata fois 2 fois 3 $2000 déjà na moko c'est belé donc quoi ata même ngo yo ozana ni oso fana nani boke no piska concert mo $2000 non wana vraiment tout ça koluka bamambo oyo tomoni te oyo toyoki abeta ene concert on a vu baimage banini ya bamonta wana ndete ya bamonta na teke 2000 bafuti pena 2000 donc wana pena de bakomprendre biso toza direct kini na biso ezalaka osala émission babiso baoleka osala émission babiso baoganga bosala émission basokola bamituka kuna ngambu la peti na ngai benge kini la belle donc voilà bato bakomprendre. Donc c'est ça que conseil à monter on a dit dans la langue la boyina qui n'est pas vérifié pour attendre vérifier et ça la carte Nicolas Mukonzi là mon aki confio l'idée pour nous faire absolument à sa ligne descente na Goma et puis confio l'idée tout monier à la titini à la titini non tenez ça la montée là bon sur la titini ngolo bagé ake aussi sa guerre kuna na Goma non guerre ça la guerre ça on a toujours bagé qui met ça la guerre ici là pour là pour tenir pour faire l'homme des gens ont monté que l'homme pour intimider ba tout ça c'est un côté par rapport ndenge pe ba combattre pour tant que lui to pour la musicien de ba na Goma ba combattre et ça un problème mais to lo ba on pour là tenir pour faire l'homme des ngolo ba que non intimider ba tout to là tenir pour faire l'homme des le ba guerre ici na est pour na pas mon ba est wana za ba mo bo moni biso to ba na ba est quand il s'est la biso passe moi donc to ka ni ba ku fa kuna on a qui ba volker so manifester ça et ça la passe surtout biso moni biso to ba na ba est ba ndi on a biso ba za kuna en tout cas il ça la biso passe makasi mais tu sais nga toujours na ngambi asunga yo ki la biso makasi moni mboka na biso so ngambi pour le doc ils en bas sur vraiment on va faire la est on a toujours un jour ata président au azana pouvoir ga longa ata mususu ya aussi là même ata au azana pouvoir moko to molo fati beton ye pas au là ata réussir là donc faut l'homme dire qui ndeki ma concert na ye abeti a bravo a ce pays moni est on a to mona oui mangi ba guerre ça la na ngo ba nini mais na est wana pe ba boîte ça là na est wana pe ba terrasse ça là na est wana pe izala na ngo ozoko ko na est wana Nicolo Bateki na est wana kaka masa sebeta ka chaque jour na est wana ki batu bakenda non et puis na batu misusu peut-être que bande wana biso ba combattant ba yeba ka tena sunga bango na est wana pesa na batu pe wa bingo baketa ambiance bazo pe na tongo kana est wana ko batu ezade ki ono soki ndete non qui mezate qui batu bana ba poto la partie ya mabele na biso moko pour point bazo ya moni ki bitumbe se pe ba bitumba ngo sale marate ki una ville bani ça qui moni ni tuza na matadi na bakati ya bamboka baniti ba matadi donc c'est ça félicitations à Profilo Mide moni avec utilisé pour la bateau na biso est après si bango so esengoana sourire wana sala tuka ngi sala nga plaisir voilà et sala Nicolas Mukonzi plaisir Nicolas tuza kokenda na pena bokasta kolonza mais peut-être ata soki
ata ane okota na bokasite ya kolo seigneur atikanga te biso nyonso mpe ekimomba ya fondation onel tokoki mpe kozala kuna mpe na este donc mpona tomonana mpe na tosolola na bango oyo ekozala mai jus sucre topartage kaka nzambe asu. Voilà, Nicolas Mokonzi bien parlé, nous continuons toujours abonner à Pichona Nicolas Mokonzi parce qu'il y a yende ma sauveuse belé à Roupeta parce que l'élo ça va inda. Est-ce que Nicolas Mokonzi n'est pas la vérité? L'élo peut avoir sa vérité. Na Nicolas Mokonzi to we ba ya ngoma wa Nicolas Mokonzi. Yoza muntu l'élo maintenant le 3 décembre ça confirmé sur les événements et ça la comment on a maestro Fabregas les médecins balobi Nicolo yo oui parce que la zone c'est on Nicolas Mokonzi batibate na nga Riqueur non Nicolas Mokonzi a critiqué oh aboya ka misebo non ngai on ngala nango je suis là pour promouvoir toujours musique na biso et que de liboso musique na biso et son on ndenge lelo ezalaki omona ba musique ya ba papa na biso ba lwa makedo ba musique ya papa na biso ba rochero ba papa na biso ba madilu ba kenda oza tipena ke zai mboka mo RDC ba bande ko banga mais lelo so tali pena bo ba ifanga ba mo tela biso pe baya ba Camerounais ba sene de musique pene tamboli mais ba 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 pena so ba moni Congo ba moni ba vie rochero wana ba moni tala et biso omona mutu ti lelo c'est moko tabeta en concert na aide ba vie wana ba rochero ba beta ba concert na ba aide o sa type na ye même dans le polo wana na mona ils appellent parce que fait polo oui comment donc cela fait dire quoi comment on a maestro Fabregas lelo oyo ke lit oyo biso tout tebe ke we ranson pe fa ki abeta 5e zénith na ye ok ba pimela ke visa on s'en comprendre ba pimela we ranson ba visa azwa gite Koffi Olomide azalaki pe fa ki abeta ye pe zaki annulé concert beta mite ouais fallait faire rigola ye pe zaki fa beta zaki annulé viens na kutu parce que biso to bana oni viens na Félix Oazé kwa ye pe zaki pe il faut beta mais abeti te mais leki na bango mwana na bango ba accordé plus de 37 visas mon frère faut na jamais sengo parce que au moni na zana sengo wa raso abeti pe ne sala bien ba so donc ba ni like ba concert en sport na biso etikale ka pa maestro Fabregas alors lelo o Fabregas azui visa na moneti ba visa ya petit na nga filo oza danseuse na longwa ka na pa ya et pas Robinho asongiso pas Fabregas azui visa na moni shomi taka shomi de pas na mission de la likola bana mitiki kala asofi fa na ndule papa yo to lobi poto ta Dubai ya pamba shomi kenda te mais lelo za na visa voilà on voyage lelo donc lelo bena ba za Air France ba okita na mabelango ozuneti ba merveille auto alongwa ikutu azui visa ba petit na mo abeta ka ceinture na so Joël Saint-Azui ozu ya oya mbunda bakene na mbunda do atuke saninga plaisir na sengi na ba fani tout ya ba musicien ba fani ya ba wera ba fani ya ba Fabri ya héritier ba fani ya Koffi Olomide ba fani ya Weranson ba fani ya Koffi Olomide ba fani ya Jibe Piana donc kende biso nyonso na Lyon donc biso nyonso vendredi wana le 3 vendredi donc kende biso nyonso to soutenir maestro Fabregas aza mwana mboka on s'en va pas biso nyonso to kota concert ozala fani ya Ferré on l'a dit Polo a Ferré au côté concert on a fan ya Fali on l'a dit Polo Fali au côté concert on a fan ya Koffi Olomide on l'a dit Polo Koffi au côté concert on a fan oh ya banane donc il est to soutenir maestro Fabregas parce que mon il est maestro Fabregas a joué quand même ma vie ça parce que même que Fabregas fait arrobet à soutenir en tout cas et c'est moi là nango na c'est moi makasi parce que so talipen avant Fabregas a fait un concert avec bimisi na biso même le colo betaki na minute auto yo ka dendologie donc on s'en comprend mais na biki maestro Fabregas en tout cas à sa 4e chaîne na ba musicien il y a 5e génération ba jeune ba ya na bango to so to neti Fali to so Ferré
po ba mema ba mission na ba chaîne ba to mema ba mission na poto bangwana so to eto tsesko to longoli fali na fere ba sali yango eza hérité na fabrication alors photo sala na respect ya ba musicien bon na bena musicien moko ko ya kata kubi ya choko balembe agata mais allez kana TV azobo ya fabrication agata tala lelo fabrication a même plus de 137 personnes na poto papa mais wana yo kana luto le kaka yo ne se monter fabrication ça joue vite ba leki na yo Robino Mundibo Robino télévision mais mana nous ba mission na poto to ça na respect ça loba que fabrication ba mais ça mais on monisco que ça bêtise et ça bêtise comment yo ko kikoloba na muto asala succès avayo na muto oyo abinisa mboko avayo na muto oyo aza lelo memi ba orchestre na poto route yo premier leader na Congo ba memi na poto ezaye ozo ba siko fabrication aza belge moi si na bana ba na Belgique aswa na Somalia ke na poto sombi billet akei ozo comprendre aza ndenge moko na yete non non opinoté fabrication aza belge azo mukanda ozo comprendre akena poto akoki na même akoki toi so yo ba mémoire na poto metam ozolega na téléphone ba non nani ye arobeta concert est-ce qu'on a minutes oyo yo moko na ba mémoire na poto so muta même plus de 37 personnes au respecter de on a photo respecter félicitations maestro Fabricas tu manges parce qu'on a notre score na liosco jour ndenge ezala poni ayaki na lokolo ekitina na Paris voilà azanga bon so ne lokolo ekiti na Paris wana sikoyo esenga siko to bina no siko kobina siko to na dendologie tu manges baba na yebisa yo maestro Fabricas félicitations na ye naza na sengo moko boy parce que omoni Fabricas aza musicien moko boy azaka respect d'abord a considérer biso ba Nicolas Mokonzi nazwa temps ya kozala na ye ya kosana pe ba émission en tout cas la CPL Makasi Fabricas maestro ba combattant bokende concert wana na sengo na ba combattant bokende concert mwana mboka ba convie boketu yo vozala wana mutali boso yo mutu pena wando pasolo ba billet dans bat ba okota wana charge na tigeli waya mbo otigeli na tigeli ve charge wana dans pena bat ba osoma ba billet je aokataka kama pena ke non mbokele parce que tu sais comment on bande on a biso ba combattant le loba zala kana souci que régime oyo te kozala place elongwa parce que lelo oyo toana président oyo azalaka aza mwana poto azalaka mpe aza mpe diaspora combattant mpe lokola bafikokesko azwi siko pouvoir moko atombolo Fati Beton la tête qui porte une couronne et sans repos Fati Beton ozo comprendre tout ça ce qu'on a eu ozo comprendre ce que toi na sengo moko boy musique Facebook etama nango na poto ozo comprendre musique faisonga pe ba musicien ndenge batu baloba ono ba musicien ba ya poto ba bimana basi batu mengai ngana tango lota 4 personnes na ebike batika bana poto ba ya awa ayebi bena ye moso azo mosi libala abetse makembe satike na zeli vraiment au moso abetse makembe satike na zeli bana poto ba sala pe ba scandale awa ozo baby c'est la pe biso ba leki ba baby c'est la biso pe ba ser donc ils ana ngoka kata mais ba musicien ba baso ba ngote ke ba za ba irresponsable non ba za ba responsable ba za na ba engagement na bango donc ba combattant to kende to soutenir maestro Fabricas ngana ebike na bokasité ya les amis de Nicolas Mokonzi na Lyon ba ozala wana ba utinelanga ba image en tout cas Nicolas Mokonzi je soutiens maestro Fabricas à 100%. Voilà, Nicolas Mokonzi na moni ozi pe na tempo na olobela Fabricas eza liyo esengo makasi parce que ozali pétant ya olobela ba musique Nicolas Mokonzi to esko na mama likambo parce que basimbi lisu ya yo yango nde penda base ya émission ya lelo parce que yo logo lobaka vérité na toka na moni ngo ngabite muto oloba na batu vérité ya makambo nyonso ezaka Nicolas Mokonzi lelo tomoni Yvette Kaloko afingi mama ya Karine Mokonzi et puis maman tomoni réaction maman asingi kaka Bible pe maman Lili a dit que tangu j'avais afingaka maman
mutukutu akendaka kokangisa ye afundaka ye na bala police banini baparke ezalaka Yvonne Kalongo. Lelo oyo kaka le même personne attaqué sur maman yaka oyoka etanga yo wa muto akari mokonzi na pe muto Yvette Kalongo siko place wana siko mafinga ezana na kati no pe makamba ba famille ya ba Yvonne ba koti ba comme ici kofinga ma famille ya Yvette Yvette Kalongo. Je parle étant responsable parce que moni Nicolas Mokonzi na ya suma TVT pour na film parce que les lomo na bana mikili madame ba belle famille pour ma belle famille à tout na poto na otala sco d'émission ba mona ye responsable moko boye a les gana TV pour na film na kaka alors il y a dommage pour na bango je parle sco le rôle là responsable moko moni art net ya ko film maman d'abord tout le monde non bon moi ga maman na tout le monde laisse ko maman ka kari to chesko maman ya tocheka neti mama ya nani tocheka lwa mama ya Daniela Makoto tocheka mama ya Dani Chimanga tocheka mama ya Nicolas kuti Dani tocheka mama ya mama biso Mabia Star mama biso ya Mabia Star voilà so tocheka botolongo likari mokonzi enfin moi te que déjà ça Mabia déjà ya Mabia kofinga déjà maman parce que même la bisi biso ke zamba créé biso biso les films de yimo ba bi zamba ya se parce que ngana sa ya terre mokili moka mais ya se wana eza papa na maman mais ta uyesu kofingi maman to longole ka maman ya kari na tene ti ba maman ya bakulu on a teke zamba be maman ti zamba mais pour fane ke yemo po mutu donc pe chaque finga ka maman yemo akamisa pas pour dire aller salir la passe mais nazana ba respect naé parce que sur ma sœur aussi tout solo la rappelle bien parce que on est dans la na bango ya ina ka ngaso na yaka so ke logo za mape on lo ba ki yo na ko na nete no ba ki out ko de ya ko sala ba let's out of na asamba mama on mérite ba respect so ki to so na so ki so ba ki na biso to sala ngata biso na biso mais kokoma ki akofinga ba mama même petit na malando les grands mécaniciens na Yaouma soga yoki a osepela te ya kofinga pena mama oyo aboti maman aboti biso ba mama moni même lelo ba mama na ba papa mutabota biso mais au moins pena ba affection biso mingi ikenda tout ba mama donc salinga pena passe mais na yebiki to solo la ngande ko na ngai Yvette Kalongo na okomele parce que réaction maman na bolsani afungola ka bible parce que nzamba lobige on les a marqué pays ya kola aleli na katekola kasi koloba na kati aleli ka mama lobige mama na papa bazaka nzamba si ko yebi na ntango manga papa na bible papa langu mwana yaki olea bo papa bolumbu asekaki papa Daniel beka yaba papa langu odi version na voilà na papa langu tshakala ngala seki mais yo oye omoni no pe papa ko sei musique papa la tise papa tango petit mais yo omoni no papa mutakala ngabi na mulu mais yo c'est ce qu'on dit ni ko papa mais ngasi ko na seki est-ce que na fini papa mais papa sali mais à maudire yo parce que yo osekaki Nicolas Mokonzi vraiment na comprendre vraiment et puis très sage vraiment Nicolas Mokonzi na réponse ya wana réaction ya bino bande ko qui peut na carré parce que tout monde a bande ko baza ko loba et Karim Mokonzi jusqu'à là pourquoi à répondre et puis non ana tawa na société azamutu moi autre tout na question peut-être ba bando c'est la qui Nicolas clasher la finga de to salama kala mais tout là qui tout cool Karim Mokonzi yebi na mito azana mbali mbali nepe awiki kutika e na ba mnyo sote arrivé kutika e no shiro mama mbu calme-toi les qui sang voilà les qui sang
Voilà, merci beaucoup. Là, c'était Nicolas Mokondi. Nous arrivons lentement et doucement à la fin de notre émission. Nicolas Mokondi. Et puis, na ba fanatique nyonso est-ce que tout ça la paix course? Est-ce que Nicolas n'a pas qui Nicolas a souffert? Est-ce que n'a pas qui Nicolas a fait un collège, il a fait un jeu piano. Naza na monde ya ba média, monde ya média, ne ba benga biso eto ba mandia, mais na tango la raté na se. Ngala poto ninga bota biso. Yana muntu mote ngala benga yena olelela yeke. Tinela ngambongo so tineli ngati. Ngaba babenga ngaba yo ka somme kuta ndana $100 ta $100 c'est belé na mboka na ya 200,000 francs donc abango tinela ngango amona ka azona tinele $100 amona ngomu ke bani do cela veut dire quoi toi na ko sona ngango mais na pesa ko image moko boye ngala omoni ba vient ngaba papa chéri chibepia dans ce que chibepia donc faire pesa image moko déjà kilo et ngasko na sala bon na sala monde TV en salati alors donc yo muto zo benga ngo yebisa peut-être yo tsoke na utu poto tsala ta ofutela ndako ngana ofutela ti bela ba bakenda ba poto na batsala tambula na mituka ti na kini e bela ba bakenda ba poto batsala ofutela ta ndako ka $100 ti na kini o le yembongo ne ya vie ya liboso azwi azongo na poto biso na bakini awa to bali to sema maminene to tambula na bakambe to tambula to futa pe ba ndako na kende poto déjà bala na ena to zo benga ngo zo bisanga neti ba bêtise mo na ngai mo de na fingo même ambassadité so ba parce que oui penga Canada ni timanga oui nous be odozino pena crédit pour nous yebisanga ba bêtise bongo de ngana finga parce que na ndeko na fo ba temo ba mona ngaki lokwa ko bala ba ni to mo ba sango te kana pene ya donc na yebisela ke ngana yebina ngaite yenda yebinga idoki merci na bon merci na ba onyo so ba Nicolas Mokondi sans plus tarder na pesi mbote na ngai ba lobby Maître le roi célèbre, balobi maître le roi célèbre Christian Ngoma, bambote belé nae, motema ya maman Malou Bokomo depuis France. Joyeux anniversaire aussi à balobi Naomi Mayolo pe na Paris wana, na PCP ba joyeux anniversaire nae. Pourquoi pas aussi à madame Osola depuis États-Unis, bambote belé, les amis de Nicolas Mokondi en Afrique du Sud, na ebisi bango ka ke bazela biso le 10 janvier. Le 10 janvier, Nicolas Mokondi équipe nae, tous à la wana en Afrique du Sud, donc naebi ke bana Pretoria, bana Cape Town, ba ozela Nicolas Mokondi, ba Daniela Makoto, ba Hervé Kofo, ba ozela ngai après Afrique du Sud wana, na ndenge pe siko ya bande wana ngai Lubumbashi, na batata Lubumbashi ni wafika tena pale ni kwa kuya, de tashuka pale ku Lubumbashi, tutekala tutafata moi une semaine, après siko tozongi na mboka na biso, après siko na makambango tubandi siko na kisababilité to bimagate pona tozangi na biso mo papa Dubaï za $1000 c'est dit wala kozanga $1000 et Dubaï le wana ngai Dubaï la ka c'est donc mutu mo siko ano mona lo kwa alo mutu abimagate atbazo mona lo ndire ke papa de wana tout sika roda ba mbote na ba ndanga odilo mapu exemple la suivre ba lobi na opala boutique mo boya bien donc okenda wana boza bilamba ibisenga de Nicolas Mokondi tozo zala na semaine odilo mapu exemple la suivre na PC ba maman Béatrice Bazout mère et ba Valère Nicolas Mokondi na PC Bambote pourquoi pas aussi à Amélia Monama balobi la tête qui porte une couronne et sans repos Amélia Monama Bambote belé na bosani pété balobi Aoline Ndenza mon partenaire privé na PC Bambote na et Skazali pourquoi pas aussi à les amis de Nicolas Mokondi na Montréal na PC Bambote balobi maître le roi célèbre Christian Ngoma motema ya maman baluko kumo bambote na couple ça na pena 10 ans baliaka biloko moko bambote na bango pourquoi pas aussi balobi Hervé Bostapen Glody Abed na pesi bino bambote merci aussi na yo moko mon frère donc voilà Nicolas Mokondi là c'était Nicolas Mokondi mais na sengi ba combattant nyonso ya poto na longa na linette ba combattant nyonso ya poto
bakombata tout o naza na Suisse o na Belgique o na wa oya na Lyon les 3 to soutenir moi na mboka Maestro Fabregas to soutenir ye félicitations Maestro Fabregas OK ba pimelaki même ba yaya na ye ba papa na talomoni fi on a vu ça ba fi ti muto na musuzo ba poto ko tena ko savonte que si là parce que les lois c'est tout voilà on ne ba lenge tu ba ki wana tamba ko songa ya pena ba tu suba ok tangu pe yo na ngato ko kende ezabe sa facilité ezabe na ba tu musobe ba roya après biso c'est ça donc balobi boza wana bo soutenir Maestro Fabregas et ça vraiment bien comment on a que les biso te ba ki ba ba kofi faut ba beta ba were faut ba beta ba pimelaki ba ba visa ba misusu ba nile comme ça mais comment on Maestro Fabregas o gena na sengo ko mema ba déjà na poto ko rebele faut soutenir moi na mboka Maestro Fabregas chapeau na yo d'ailleurs écoute on dirait na longwa déjà awa na se ba yo zwanga to ki aéroport parce que faut ozala wana déjà to mona ndenge ba petit na biso ba ba okende ba masananga la mise ta chomi na nga ko fait pas Robino Mundi comme lelo chomi wana zo mata Air France vraiment ça va prendre aso a occupé lelo subi na toilette ya envers Air France tala niveau chomi na ba boîte belé ba petit na ba filo aso ki déjà na minute cho donc ba ozala na lobby déjà donc bazana mboka yango merci na équipe mo Maestro Fabregas donc Tozana Bino, assemble donc au côté de image, donc Maestro Fabregas, félicitations à vous. Voilà, merci là c'était Nicolas Mokonzi, au Nazaki Nesengoroyambaye. Balobi, l'argent obéit par sa présence. Eh, d'abord ça nous moyen sur la boyette, ensemble parce que on a regretté, l'ingratitude est condamnable. Balobi a tenu Ocha, il a tenu Tamtambo Makala parce que dans le Oyo. Na yebaka ekala donc na opola sala na bala si na komi na monde oyo na asala na la parce que na bato suna yebaka kala basala na bambongo melelo basuna bambongo te bakoma kwa beta tolo ke ngana sala na mbongo ngana kaba forte mbongo akala sala te le so sala na mbongo fo sala na ngoka ya toni ocha nzambe da baba vieux o akabaka atala te na pochi etikali tombe azopelisa kaka personne pati nzambe de Londres dadi kilenda ba meilleur venabino na kati ya France fola mazambira ya kitendi meilleur venayo na kati ya France wana Yansmen petit frère de Jésus na kati ya Paris JC Meya le boss na kati ya Londres docteur Achille na kati ya Londres JP Boaka na kati ya Paris Pati Vunda na Paris John Spiritu na kati ya Paris Jean Sivula na kati ya Paris Papi Chesco lobi ese na bosanie ya Paris voilà nena zalaki Nicolas Mokonzi maba mbote bamiga pote mishoka buri ya balobi mishoka buri aza basa pamba toke akopesa ngabe mutuka na binikola moni mikolo kotambola na mutuka no te zo ya ngai grapote kabuya te grapote mishoka buya aliaka na wana wakwetu aliaka na batu da bakote elena kabuya wakwetu na PCP bambote balobi esango makasi do parce que bon on ba ngalinga bato ba valera ba Nicolas Mokonzi donc voilà merci voilà merci beaucoup Nicolas Mokonzi JP Mwaka na kati ya Paris Papi Vunda na kati ya Paris John Spiritu na Paris Jansi Vula le Paris Papi Chesco Mokonzi à Paris Olivier Vita na kati ya Paris Pichu Ngituka plus 1 na kati ya France wana ba meilleur vena bino ba ona otangawa Bilgot de Genève, Patient Mouzingu na kati ya France, meilleur V, président Gabi de Londres, Kisangala de Luxembourg, Angèle Loué, Mwana Star, Aza Star, meilleur V na yo, na PCP meilleur V, na Nicolas Mokonzi, Ndeko Nanga Aza ainsi ma caméra, malgré monsieur Eza en direct, Nicolas Mokonzi, combo na Rokozwa ya DJ Grasse. DJ Grasse, voilà, pour comprendre que nous avons la meilleure V. DJ Grasse, ma meilleure VP Nayo. Donc quant à moi, Daniti Manga, je vous demande toujours de rester connecté dans votre chaîne. N'oubliez pas de s'abonner et surtout, Tozalaki Awana Nicolas Mokonzi, Yoki Binumoko, Negeni Nezalaka, Daniti Manga, à cause de la PK. Bonne année à vous. Eh, Nabanda Otanga Bino. Tilelo. Eh, Nzambe, na éviter. Bye bye. La chaîne des actualités, la chaîne des
qualité. Na koleka nanga na shema ya TV. Na koleka nanga na shema ya TV. La chaîne, la TV. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.